baza batekaki le batekaki biso toyebaki te le toteki toya kosomba kaka kosomba kaka nde wana toyebaki te ndenge tosombi yama toye komona baye koboka biso toyebi eloko moko te tozwi eloko moko te biloko nyonso ekei bilamba basani babaya batole nyonso ekei nazalaka na maboko kaka nalalaka libala oyo ede ngai aza na pasi place ya kolala eza te place ya kotia moto eza te yango na 5 boyo ede ngai mama na bino boyo ede ngai ndeko na bino boyo ede ngai ndeko na bino naza na place te makambo mingi papa ya koluba eza te na koluka nde place ya kotia moto place ya kotia moto eza te boyo ede ngai mama na bino koko na bino Mama, bien mutu, eleki ndaku. On tire la ressource ndaku misusu. Mais bien c'est très important. L'état va télémer la réalité. L'état va télémer la réalité. Maman, ils étaient avertis, mais normalement maman très en colère, il va démolir Bango, abandonner au policier. Voilà, balandinyo sur 243 quai télévision. Pour moi, on a dit que nous avons menacé par la brigade, par Koulouna, Nesika Oyo. Tout le monde a un renfort, il y a la police pour la sécurité de la population. Bâtir déjà ma colo. Nesika Oyo pour être démonché parce que démonché est un petit peu katana pour être bandeko, menacé. Mokumbi en jet, conducteur à Kumba Poncle Oyo. Bazokisi akeye na micho akeye hôpital tozo zelaze on rapona misala ebanda on est plus facile à ta batu banda facile à ta batu timo des jours bon le on est si surprise bon attend on va on peut stocker le vraiment benda wa héros benda héros là avec benda batu minimum batu même OK mais tout ça va congolais si pas on est tout ça étranger voilà pour la biso pour papa pour que les biso quand même paiement si que on a pas de besoin que biso tout ça va congolais revenu déjà 2 semaines. Ah bah 2 semaines mais bah il y a quand on dit que tu peux faire le protocole de moi. La
kolonga bato kopapa ozala quand même bato botikolonga toza bato ata nde boolongola bato bato bakende wapi biso lelo tokende ovandela paster marcelo moto oza na biso na bisika okende te te bapase bato toza bisika okende te ero nde boolonga bato bato bakende wapi yomono kozala na place na biso na ndeko na mwasi ntango ozongemela bato basuka wapi na bana na bango kaka na congo otwali ata te baprose te bango balabuki ke o bobima bose dégage ata bino mosema papa mai ata lisera ifo kopesa bato ke esunga bino te eloko te wete nana esunga biso na babuki wete babuki na oyo etangisa biso etangisa maleki ndenge ezoliesa biso babuki wete ape kobuka wete babuki siko keli souffrance ke souffrance ezala mambula esalaki ya bainondation bainondation komaki bandeko parce que batolaki mpe bisika ya malamu mingi eske yo komona esika ozokofanda sika ozomona esika bakaka bango ndeko batekele eske kaka leta ye mokola na tekeli biso dakobikutaka bango moka nde bazotekela biso bakobuka bape alaleng bayo otekela somoke epa ya nani tozobaka epa leta papa na ngai
babuka bandako so bafungola nzela eloko wana mpe molai babuka yango mama kolela te basome nzela biloko nyonso kuna babuka yango tu babuka tu eloko eza nanga eza nanga babuka yango awa toza na kitambo magaze babuka biloko babuka bandako mpo na oyo mpe babuka yango nyonso babuka yango nyonso na miduli nzambe mpona nini boye mpona nini boye mpona nini boye na bomoi nanga minyoko uti wapi papase uti wapi upe uti wapi na libota na. Alors si nous nous permettons de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est uniquement pour démontrer l'irresponsabilité de certains dirigeants, l'irresponsabilité de certains ministres, l'irresponsabilité de certaines autorités. Cela fait quelques jours, il y a un tracteur qui est passé ici à la première rue pour débarrasser les immondices dans la rivière. Le tracteur est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tracteur arrive. Il a commencé à curer la rivière, enlever les immondices qui sont les déchets plastiques qui viennent de partout. J'ai enlevé les immondices, à Juba immondices, à Tchango tout autour de la rivière. Donc à Tché tout autour de la rivière. Alors les habitants ont posé la question à mon tracteur, mais quand est-ce que vos camions viendront pour nous débarrasser des immondices? Le gars a répondu qu'il n'avait plus de carburant. À 6000 un tracteur n'est accueilli. On voit déjà la rivière qui a commencé à apparaître parce que la rivière n'existait plus. Il y avait un tapis des immondices qui avait englouti la rivière. Et je vous jure, la bonne période pour curer la rivière, c'est cette période. Il n'y a pas de pluie, c'est la saison sèche. On peut faire le travail, enlever les immondices, le ramener, aller les jeter dans des poubelles, je ne sais pas moi où. Mais cela n'a pas été fait. Donc il a amené son tracteur et il est arrivé ici au nom de l'hôtel de ville ou du gouvernement, je ne sais pas. À Longoliba Immondice, il a curé la rivière, une partie. Ben voilà, on a vu que l'eau a commencé à apparaître. Mais il a laissé les immondices à côté. Le gars a pris son tracteur disant que Bayokanité a mis là à Keinaye. Donc il n'a pas fini le boulot. Chers membres du gouvernement, mettez-vous à notre place. Hein? Mettez-vous à notre place. Ces immondices viennent de partout, des tas d'immondices, des plastiques qui viennent polluer la rivière. Et ces plastiques seront jetés dans le fleuve. Du fleuve, ces plastiques iront jusque dans les océans. Nous avons un ministre d'environnement. Nous avons un gouverneur, nous avons un ministre des infrastructures. Un pont qui a été créé depuis l'époque coloniale. Jusqu'à ce jour, nous sommes dans l'incapacité de réhabiliter ces ponts. Finalement, tout le banine. L'UMT, nous avons des députés, des élus du peuple. Nous avons un bourgmestre. On a parlé de ce pont au Lemba. Mais ce petit kagaté parce que ils ont le droit à biso boya ko sa musala. Donc depuis première riz côté hôpital il y a indien voilà. Les indiens oui côté hôpital il y a indien HG. Jusqu'à ce sont ces immondices qui vont dans le fleuve, qui se jettent dans le fleuve et le fleuve continue avec les immondices jusque dans les océans. Donc aïe ko sala musala aboua ki libanda azui immondices, déchets plastiques, tout ce qu'il y a, les déchets ménagers qui viennent de partout, abimisi yango aboua ki yango libanda
Et là, l'obité camion zate bayokana kitega bayokana itana muto atindie za d'autorité. Asiminzela accueilli naï. Bolo bate. Que chacun fasse son travail, non? Hein? Que chacun fasse son travail. Hein? Qui doit s'occuper de ça? Mon conduit face à la moussala. Comment abandonner tout un peuple? Tout le bac à chaque fois on parle. Vous savez, une fois, il y a eu l'ancien ministre des Infrastructures, service de Bayaki. Ils ont dégagé la rivière. Ça, il y a une interview. J'ai parlé, j'ai loué leur travail. Il n'a pas interviewé les qui. Et puis après, le tracteur est démarré avec un nango. Il y a des alikamounini. Et les alikamounini. Hein? Oyoki elengi ya Kongo.